misala tozala na bomoko boye te epaka sankindunia epaka sankindunia epaka sankindunia monoteri yankindunia monoteri yankindunia Mibeko misala! Papa oye! Papa oye! Oye, oye! Du monde, tout ça! Vous! Volontaire oye! Volontaire oye! Volontaire oye! Oye, oye, oye! Bolingo mibeko misala! Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo papa nzambe na biso bana yo ba volontaire to ye papa pona kokumisa mokolo ya lelo ya le 12 février ya papa Kulutu tala bana yo ndenge bazali ko sepela pona mokolo oyo papa yo moko yebi ndenge mokili ndenge komi pasi sa ndenge komi kasi zako mi pesa butu moi pona musana na yo papa biso tozali poche na yo to ye pona mokolo oyo pona kokumisa yango papa talaka ndenge tozali tala ndenge bana no bazalaka mingi baye mingi te pona nini pona tinaka na ndenge mokili ndenge za kotambusa biso yango tosenge pana yo papa Simon Kimbangu kyangani Molimo Santo papa kanisela biso papa tozala bolingo makasi pona kosala musala na yo kasi talaka kande mokili ndenge kotambusa biso yo nde kola mokili yo nde ndeko bongisa mokili papa biso pe to bonga to saila yo ne sengo nyusu to zalaka nango yango to sengi na yo papa na maladi makambo ebele kokufa talaka ndenge mikolo yo mbana na yo ndenge baziku na likamba ka to sengi pa na yo biso zali na esengo kaka ta likambo wana ekweli to na esengo yango to sengi pa na yo bongisela biso papa Simon Kimbangu kangani papa bongisela biso yango wana to ya pona kokumisa yo pona kosanzola yo pona tina feti oyo sibo na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Bangisme oye! Oye! Bangisme oye! 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 Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! Volontaire oye! Volontaire oye! Volontaire oye! Bolingo mibeko misala Eunui! Embazier! Nuya Kului! Yangalala! Esengo bien, esengo ti! Qui est ce voca, qui est ce qui? Tsai voca, tsai qui? Noël! Merci mingi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pa volontaire bana ya papa Kulutu esengo bien esengo te. C'est vrai
toye pa ya nzambe na biso toye po tosala misala namoni Congo Brazza tozali, Congo Kinshasa tozali, Congo Angola tozali, togotie pai na epai Europe batidi délégation nazana esengo mingi monike musale kosalama pona zotanga kuna babongolo balemba bamatete banjile ba soyo ba bombo makala okene mama mwi aye oye banani volontaire oye vraiment moto epeli awa tokazali aïe 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 aïe. Oui. Voilà. Tomi là qui se passe papa Kouloutou. Bongo bien bongo te. Vraiment. Et c'est on a ça nango na yebite. Pambate. Tomi là qui que matin ba papa va aller couper sa biso. Tout ça qu'on l'a et surtout yelu selemina biso na mokili mobimba beaucoup bozana ba ville ya ndenge na ndenge mais ceux qui bozana yelu selemité tout ça le kolandang bongo bien bongo te kasi tout ça na yelu selemi evandi tata nzambe koro yesu tata molimo sang kamba oye kamba oye kamba oye ngate mdalo biango bino mongo bolo biango sinote tokotonga bie tokotonga te tokosala bie tokosala te na yoke tikali nango muke bolobi to fongola te tikali nango muke volontaire oye volontaire oye nabi que pas bon outil elobaka mama ya kasavu devazo pour defiminge volontaire oye nzambe akofuta volontaire oye na 21 ya lobaki mbongo na ngai bato alors tango bopesi iya kozongisa pamba te biso moko nde toza kotonga lingomba ya tata molimo santu ngai naza kolandela kaka bambongo na bino wana nakotika te volontaire oye ngai nakokende epai mosusu te kaka wana kaka pamba te ye alobaki ya likolo ya banani
ya sempe ya banani tokosepela bien tokosepela te bon nga nalingi volontaire ayembelanga nzembo touti mosika attaquer 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 soki opesi ye nzela te midi.
Alors, et tumbezala qui m'a cassé. Mais, le kuta. Togolonga bien, togolonga terre. Volontaire, oye. 37 000 familles. Bah, papa, on est passé. Bah, le bi, bah, on s'appelle ça, biso. Vous ok, hein? 2007, il y a démarrage. 2008, na katia misala. Ngana yengi toko kisa. Oyo toujours 5. Les plans va papa batikaki. Ceux qui n'ont vendu à Nemobima Nankamba pour un souci. Pour battre la commune. Presse Mogorobi, Tolingitoya. Tolingitoya n'a vu poser la nan. Nana Kokisima Kambo Yote. Biro Yangwana. Polani, hein? Oui, Tikali, Mike, tout s'il sait yango. Pour Ikamwe Komi Pembeni. Pambate, Nathalie. 51, 2001, et puis ça y combien? 50 ans, hein? Un temps où il kokaki, poto pesa sango ya tata Simon Kimbango na mokili mobimba. Vous voyez qui est, hein? Donc vous allez le sous-souter. Pour retard ezalate. Ceux qui toujours l'année la likamboana na yebintina. Pambate, Bethlehem ezalaki mboka moke. Lelo soki oke kuna. Et comme ville était, hein? Et bon mboka tata Simon Kimbango. O batu bakoya kotala. Etikala kaka boye. Ah! Moni place ngana zali. Komoni sikoye, hein? On a le week-end à Zana et secondaire toye. To banaki très bien. Très bien, pardon, il y a 3 étages. Donc, batu bakokota. Ndenge toye la kana le 6 avril, le 8 juillet. Ba place musu kotikala nango. Po batu bakokota. Donc, tout le monde amphithéâtre etikalisima. O ekosalama awa ekoleka. Boyoki, hein? Togolonga te. Volontaire, oye. Yangona lobaki devazo. Iye moko kofuta, hein? Alors, vraiment, 2008, le 12 février, volontaire de Afongola Kanzela. C'est ça déjà mon colonie. Lelo, hein? Ngape na ba coupe na zali prêt, na zala retard. Bongoloye. Boye bakè, na ebite, hein? Bumboye. Jiloye. Mama Lekoye. Tato, yo vous gagnez. Kinshasa, ah, Kinshasa, Kinshasa, mais attention, Bakongoye. Tant on a mon équipe, on a CP là qui est belé. Brazzaville, oye. Angola, oye. Angola, vie. Nazobanga soyo, pambate, jeteki ya soyo tangwa yaki ya wakatanga fuiti, akimi. Soyo, oye. Mana masema betu, mama. Atogota. Banani? Binza, oye. Oh, Ngaliema, Kimbategoye, Jiloye, Ngabaye, Malumaye,
Lié là où il est. Bon. Allez. Volontaire, oyez. Bon, tu y qui vient nyonso. Les recoquis, autokende, 9h déjà, va sonner. Tu as vu que les réunions vont les sacabat. Si vous laissez déjà. Yamwana, tu silisi. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Amen. Tout ça. Muna zola kwangese yemwane mwanda velela. Tata nzambi mfumu Yesu nge tata mwanda velela. Unu ilumukia nkembo kia kiese kia lubutuku lwa sedieto. Yanweza kutukula. Kalima mingi bakutusongele. Nzila ya moyo ya luvubuku. Bika lubutuka muntima mietu. Talampasi. Zimvita. Malade. Malema. Le foie, le sac de l'autobar. Tukatula maonzo. Tukukembelela. Tukusanisina. Lumbuke mvimba. Tutulio kiomumo kumabele. Lwatulunda lwatukema mpasitwa sale salo. Yindula betakuiza munanzila. Yindula bana babaki de sumbula. Warana mavimbi. Bakutulwa kila mpeto sala yao kisalu. Entuati. Bubusi tukuba mamakota munzo ya nzama. Kala beto, yebeto, ngachukule mfukololo. Munankumbwa se, yemwane mwanda vela. Amen.
tangenda kutine okanisa 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 la posolo lindo boyeba malamu bonganga kobotama kasi popona make boyeba yango boyeba yango boyeba yango moindo sosola sala ya bule
Zolo. Ile ya dongo. Beto nono wale mkuzaka mkizo ya daka. Batana na mama nzani kika kanzani. Na jangu baba kuwa pele hizi ya silu. Ukwenda na kutuka baba kusalaka kawapi tu. Na jangu baba kutuka baba kuza pesa record. ba prière me kufwa parce que cela fait que ngeke kwenda faire la prière kima yena kela kupesenge yako na kujenenge luntu yani me kuza vubutuka na 1914 samona ngena munu yani kuza ku récupérer fumu yesu me kufutuka tiaka samu kaka na ngena munu samu yani kuza ku récupérer yani cela fait mutu ina yana kusalaka la kifani fani yani kuzwa atandandu vela kidumbu yina yani ku récupérer beto batata na ba mama bubu yayi betuke na nkizi ya mwana ya nzambi mekubutuka kilumbu ya bubu yayi ese yani bekubutuka na banchima ya betu wapi ntima yina yani ke kubutukila yina betu mekusala ba encombrement yani mekuzonza pesa munu yinzo yina ya munu ya kufana kaka ya munu mukuza kufana na ngesa muna kudirigenge me betu mebaka ba biula betu metula na kati ya ntima mama kiufuke kukwenda na betu nina ngena munu pole kuvalaka ntuma ya mfumu Yesu mengena munu beteke ntuma ya nani umemanisa kuna na kumbwa tata ya mwana na ya mpevi ya lo betela mtisambi sedi yetu jina mwanzulu bika mkumbwa kwa zituswa kimfumu kyako kiza luzolo lako la vanga matoto bonso muzulu jako tukalumuka lumbu tuvana lumuti tuyamula mfuka zetu bonso tuyamutu vuiri mfuka kututwala ni mpukumu kwa tana mkwayambi kadiki mfumu kyako ngolo nkembo yenzituso ya munamvu ya mvu amen umwana nzambi kutuizira fulu byeto ngabya kubamene
Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, Messieurs les représentants, chefs des secteurs, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'organisation mise en place par Papa Simon Kimbangu Kiangani, les manifestations des dates importantes de l'histoire de notre Église sont confiées à des groupes, mouvements et associations qui les organisent à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ainsi, la date du 12 février de chaque année a été dédiée aux volontaires kimbanguistes du monde entier. En effet, 12 février 1914, 12 février 2008, voilà bientôt 94 ans que naquit dans le petit village de Kamba, Papa Kisolekele Lukelo Charles, premier fils de Papa Simon Kimbangu, de son union avec Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie. Si historiquement, cette naissance coïncide avec le début de la Première Guerre mondiale, mais du point de vue spirituel, cette naissance marque pour nous kimbanguistes le début du processus de l'inauguration du royaume de Dieu sur terre, royaume enlevé de la terre d'Israël et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Toutefois, il s'agit de rappeler que son nom signifie retrouver ce qui est caché ou perdu. Durant son enfance, Papa Kisolekele Kimbanguiste, appelé affectueusement Papa Kulutu, a vécu à côté de son père. Ainsi, il a pu assister à de nombreux miracles opérés par Papa Simon Kimbangu, dont notamment la résurrection d'une maman morte depuis 5 jours en provenance de la cité de Ndoumba, l'hypnotisme des sorciers qui s'étaient réunis dans le village de Kimiala et tant d'autres. À l'âge de 7 ans déjà, Papa Kisolekele Charles fut jugé au conseil de guerre de Tisville, puis relégué à Boma, ceci pour avoir témoigné en faveur des œuvres spirituelles de son père, en dépit des intimidations dont il fut l'objet de la part de l'autorité coloniale belge. Après ses études à la colonie scolaire de Boma, il fut engagé dans l'administration coloniale où il exerça les fonctions de commis à la satisfaction de ses chefs hiérarchiques. En 1958, il fera partie de la délégation congolaise qui se rendit en Belgique pour suivre une formation. Cependant, avant son voyage, il fut interpellé en Kamba par sa mère, Maman Mwilu Marie, qui lui demanda de rappeler au roi Baudouin Ier les engagements convenus avec Papa Simon Kimbangu. Comme le Seigneur arrange bien les choses, à l'issue de cette formation, Papa Kisolekele fit proclamer lauréat de leur promotion. Et c'est grâce à cette distinction qu'il sera reçu par le roi Baudouin Ier et il en profitera pour lui rappeler ses engagements. Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, la doctrine de notre Église reconnaît l'existence d'un Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Les 3 fils de Papa Simon Kimbangu incarnent la Sainte Trinité et Papa Kisolekele est considéré comme Dieu le Père. Ses nombreuses contributions financières en faveur de l'Église sont pour l'édification, le place comme premier volontaire kimbanguiste. Voilà pourquoi nous saisissons une fois de plus cette occasion pour rendre un hommage déférent à son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a bien voulu décider de cette journée mémorable du 12 février aux volontaires kimbanguistes. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers frères et sœurs en Christ, que pouvons-nous retenir du groupe des volontaires kimbanguistes à qui cette date est dédiée? Le groupe des volontaires kimbanguistes en sigle GEFKI fut créé en 1980 à l'initiative de 12 mamans chrétiennes kimbanguistes qui se rendirent de manière volontaire aux résidences de nos papas en vue de donner leur contribution matérielle et financière en dehors des structures organiques de l'Église. À l'époque, le groupe qui n'avait pas de nom fut appelé successivement Arbre fruitier par Papa Kulutu, Bankwalu Zololwambote par Papa Dialungana, Bamama volontaire par Papa Diangenda Kuntima. 28 ans après sa création, ce groupe, initialement composé de 12 mamans, est devenu un groupe important avec des représentations en République du Congo, en Angola et récemment en France. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous ne saurions terminer ce discours sans pouvoir souhaiter nos vœux les meilleurs à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'à toute sa famille pour l'année 2008 qui commence. Enfin, le groupe des volontaires remercie une fois de plus les invités et membres des différentes délégations pour leur soutien moral et matériel pour la réussite de cette manifestation. Que vive Papa Kisolekele Lukelo Charles, vive le groupe de volontaires kimbanguistes, vive le spécial 12 février 2008, 12 février Oye, 12 février Oye, 12 février Oye, 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 Papa Kisolekele Lukelo Charles Daniel, premier volontaire. Je vous remercie.
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso ya mokolo ya lelo ya mbotama ezali kambo ya esengo même kutuna ba famille ezalaka ete mwana botami famille mobimba kumena esengo surtout ezali que Nzambe abotami kati na biso sengo ya koleka pamba te tozwi oyo aye kobikisa biso tolandi mate ya mama te biso kitoko tobomba mpe tosalela yango biso bato solo Nzambe akaniselaka biso ntango nyonso koya ya tata Molimo Santu na 1887 le 12 septembre mokili bayebaki ete na Afrique likambo eye kuna bato mayele basali tu balandi bayaki komona wapi awa na nkamba bango bamoni ke likambo ekomi na nkamba bango pe baye kotonga na gombe lotete baye kotonga pe na gombe matadi elembo mpona koyeba eske ya likambo yango eza ya solo bango moko pe bamonaki ete eza ya solo wana mosala nano ebandi te na 1910 bato mayele balobi étoile oyo ememaka bukonzi ememaka richesse ekomi na Afrique balandi étoile wana ye moko tata Simon Kimbangu alobi na 1918 na kobotama lisusu kasi avant tokoma na 1918 na 1914 la date ya lelo papa Kulutu abotami elembo makasi nini guerre mondiale itumba mpe ebandi na 1916 botama ya papa Mfuma Mbanza papa de alungana na kati na guerre emonana ete oyo likambo ekomi na Afrique na mokili eza ya ndenge mosusu na 1918 botama ya papa Mfuma Longo bitumba ye kosila fete bisika nyonso na mokili mobimba fete ezalaki bitumba esili Nzambe alongi kasi nini elandaki satana asepelaki te babwaki maladi awa na Afrique ya makasi oyo bato bazalaki kokufa faki mingi lakisi ete mwana wana oyo abotami ifo akufa me Nzambe azali makasi eloko moko esalamaki ezalaki te ezala na papa Kulutu ezala na papa Mfuma Mbanza ezala na papa Mfuma Longo tala kaka nakala na tango ya nkolo Yesu abotami mukonzi asepelaki te alobi na bato mayele bokende kotala ngai pe na koya kotala ye eske ezalaki na motema malamu ezalaki na motema malamu te ange alobi mama tata kamata mwana kimisa ye na Egypte po mokonzi akomi na kanda ya mabe kino nkolo Yesu bakimisaki ye na Egypte tala na ntango koya na bapapa bamaladi oyo babwakaki bamoni ke bakozala lisusu te bakufi me Nzambe azali Nzambe bakufaki te yango wana ntango wana soki ye na nkamba mobeko ezalaki
manga kolia te po ntango wanazaki biloko nyonso babebisaki yango. Alors Nzambe aye kati na biso tomoni pardon misala oyo bapapa basali batata bateyi na discours tolandi ndenge papa Kimbangu alobaki na papa mwana na ye papa Kulutu ke yo kosala na leta asalaki mpe na leta me ntango nyonso mpe faki na Belgique oyo bango bayokanaki mpona bokonzi na biso eya na Afrique babondi etumba wana eya na Afrique misala mingi batata basali ebiso tuza kolanda mateyi na bango ndenge papa Mfuma Longo alobaki ete mateyi oyo tozali kopesa bino maloba wana bobomba mpe bosalela yango oyo tolobaka mokolo wana oyo tolobaki lobi oyo tolobi lelo oyo tuza koloba mikolo na mokolo bobomba bosimba bosalela yango awa boye tuye banani bazali kobomba maloba ya batata na biso pamba te yango mutu kopesa biso bomoi ya seko ya libela likambo mosusu ezali te lelo soki obosani nkamba obosani batata misato wana bosani mpe ye moko papa Kimbangu to bamama Mwilu kobosana nkamba te pamba te oyo mboka ebotami papa Kimbangu oyo mboka pardon ebotami papa Kulutu papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima okolukila bango mboka mosusu te eyo soki obosani nkamba oza mutu ya kobunga po balobi tolanda bango ndakisa kolo Yesu ntango ayaki na mokili alandaki bato oyo toyokaki bamosusu ye moko mutu abengaka bango toloba ake kotala bato oyo baza kopeshe na bango kati na bato wana Petelo azalaki Pierre tango mosusu bakozwa te me soki kolo Yesu alobi liloba mokolo wana ifo bazwa mingi. Alors alobi na Petelo landa ngai Petelo ntango ayoki likambo wana esali epasi nga mutu naza na famille naza na mwasi naza na bana nalanda yo bakolia nini kolo wana boyi na ye ntango nyonso kolo Yesu akoloba na ye asali neti kondima akosala ye soki nalandi tata oyo famille na ngai ebebi bakolia nini ozala pasi famille na ngai po oyo nasalaka yango nde nabokolaka bana na ngai na famille me nkolo Yesu mpe alembi te ye alobi Petelo nalobi landa ngai tika kopeshe bambisi tokende kopeshe batu kino Petelo motema elembi alandi nkolo e biso tuza kolanda nani nkolo tika kopeshe bambisi tolanda nkolo liloba yango wana tozali na kati na nkolo na kati na misala na ye totiki nyonso tolandi bango mpona kobikisa molimo tozala bateyi monene ndenge papa Mfuma Longo aza koloba ete ntango ekoki eza likambo na biso tosimba yango makasi tobwaka yango te tote ya mokili mobimba mutu moi tuza kolala te nkamba alobi nini
kamba misala nini ezali kuna wana nde malamu penza ponga na lobi tata kimbangu oyo ezali mboka na ye bapapa ezali mboka na bango totonga mboka oyo po mokili mobimba bakoya awa nayebi te faki ou bien jeteki makanda mamo mafweti kuzikutaka na ku Yerusalemu nayebi te jeteki soki azali malgré eza na Kikongo soki azali te azali nzembo wana ntango nayokaka yango makambo etikali so mosika te mwa blocage ezali wana pamba te bapesi biso ntango totonga tozokoluka moyen eza kokoluka te etango mpe ya crise bapesi biso totonga Yerusalemi ngai nazomona bato ndenge bazokomipesa pression kasi na maboko vide bokanisaki nga nayebi te me nayebi alors toyokana nzembo alobi nini ntango si ekokaki nango ale soki asilisi faki nde akobeta anime
Merci Jeteki, merci Faki. Ezanaki Congo, mais elobi ke temps aussi ekoki. Tokozela lisusu te. Yango wana tuza koloba ete na lingi koyoka te kuna bakimbangiste basali boye babebisi to basali boye bapapa balobi tokote ya mokili mobimba. Angola lamuka, Brazza lamuka, RDC lamuka, wambate kilo ya mokili mobimba ezana maboko na biso. 37 000 familles. Na Brazza bakanga maki. Batindi bango na Tchad, na Bangi, na Kinshasa. Na Angola bakanga mi, batindi bango awa na RDC, kuna pe baliokoli bango. Awa. Bakamati bango nyos bamimi bango na likolo. L'accepter ozana zela. Siko tango ikoki. 2007, il y a démarrage. Pambate, na sanza ya avril, et ce qui est le 26, ce qui est le 27, étoile moussou c'est mon année. Batomayele balandi, et je direction wapi et Afrique centrale. Et au téléma, na yebitu suke tellement ki wa mena RDC esikani tuluka yeko sala na sanza ya me yeko tellement awa ngomo warobi ai likambo monene bongo to vanda kaka na ndako to tonga Yerusalem te e makamu nyoso ikomi pembeni lelo so na lobi ke Israël mukanda yango invitation boya boya te États-Unis bakoya mbango boba bengami kasugi natali tozanana na pasi kasi likamangwe kokatana ndenge nini nani akokata yango volontaire tozana esengo pambate pasi na periode ezalike toluwe mituka tosombi biloko ya kolesa nkamba toye kusasusu ntsinsani na eloko na yo ya kolia na nzela tala monta ngape na yo kubakisa $10 pasi me nzambe akofuta po yo kubimele pa mususu te kakawa na maboko ya tata ezangi na eloko te maboko ya nzambe na yo etonda makambo nyonso tobosana te tomema sango ya malamu toyebaka ke kamba eza kotongama ndenge nini pesa na nzambe na yo kokanisela yo tokozonga awa tokosala ya 2009 tolekisa lisusu pamba te makambo bandi komona nzambe alobi ntango ekoki zosalanga pasi mpona bandeko kasi botiaka biso mpe na mabondeli tomikitisa bandeko boyebi nalibuma papa kurutu nalibuma papa mfuma longo nalibuma papa mfuma mbanza senge tozala esika moko ubosanaka biso te na mabondeli biso nde tomikitisa tolanda lingomba alingi nini petelo fungula ya likolo pe ya se na pesio ekangamewa na se kangame na likolo efungwame na se efungwame pe na likolo likambo wana nde tobosanaka mibeko tobosanaka yango mingi ntango kufi yo okende kuna okoloba lisusu te o bakolobela yo o batikalaka
mutu abozwi na Lazare mutu abozwi aleli tinda Lazare akenda koyebisa bango abite Moïse aza kuna baron bazali kuna soki bayoki te bakoya komona pasi wana totangaka Bible malamu pete lofungula yango malgré mpona kozwa ye ezalaki pasi file tika yango papa Kuluta alobi na récupérer bino na bwakile bino file to récupérer bino ezali kama monene oyo esalaki kolo Yesu papa Kuluta ye koloba ngo na ye ko récupérer bino yango wana batata bamama tozala makasi. C'est vrai, musala tata Nzambe ezali pasi monike bapapa bazali susu te biso tokosala na biso susu te tokosambela lisusu te mpo ya bango bakei me wana te na 5 mois tomonaka foto oyo na batriko tolataka bango misato batelemi esika moko likambo ya papa Kuluta ye alobi ngai nde nalingi nakende ngai nde mutu ali boso naza kokende bino bokolanda nsima bino baleki papa Fumalongo papa Yalunga alobi ya tika makambo wana tokende kosolana na ndako bamoni ke biso bato toza na mpasi mingi bakende kokata likambo yo na ngai nde bakokatela likambo toke kokanga likambo po solo emonana na mosala oyo osalaka bafingami mingi balobi na bango makambo mingi yango papa Fumalongo alobaki te bisengo oyo koyela bino ngai na kozala te me kosalanga pasi fale nazala me na kozala te bisengo ya mingi Nzambe abongisili bino me na kozala te kasi na molimo nde bango bakosepelisa biso bamosusu te bakofongola porte ya bisengo kasi condition totonga Yerusalem Fumambanza aza koinsiste Yerusalem soki bomonaka nga ntango nyonso nalobaka eza likambo batikelaki biso bato bazotinda biloko na bango bamosusu bino kaka nkamba beo biso atokolia te toyokaka ata elobami wana wapi ekokoma bablocage ezali oyo elobaka papa Batando batobia bangesoni nkubu saraba bato misato oyo baza kofrene Yerusalem ya kala etongama te nakanisa mpe na ntango na biso bazali balingi te Yerusalem etongama me balobi ke likambo ya motuya toza nango awa esoki totongi te ntango nini likambo wana ekosalama batata bamama esengo nde eleki mingi na koya na biso na programme toza nango po toyeba epa tozokende likambo nini toza kolanda po tobatela likambo yango po mboka ya tata Simoki Mbangu etongama te efo etongama po mokili mobimba bakoya kotala biso soki totongi te banani ye alobi mbongo na ngai ezali batu kama mosusu te mbongo na ngai ezali batu na kati ya bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Tuwini lusikusu lwa Nzambe lwa beto bikamo twatondalo isandalo mnakumbase mwana ye mwana mena mkumbase mwana mena
droite. À gauche, à droite. Non. Alignement. Emplacement, réponse, place. Musique, gardez-vous. Papa Simon Kimbangu Kianga, chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste, les surveillants et les musiciens sont rangés pour vous rendre les honneurs. À cet effet, éminence, nous vous invitons de bien vouloir prendre place pour recevoir des honneurs.
Premio volontaire. Ba volontaire oye. Oye. Eunwe. Embazier. Embazimbazier. Merci papa et bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Merci.
Enregistré $80. Gagné 11 000 plus $10. Kenda yo moko kona la comptabilité comme ça qui s'engage. Mama Toto. Yo, posez-moi. Mise à $100. Bon, quelle est la comptabilité, Mama Toto? Yangara, comptabilité, $100. Ma réclamation, c'est pour ça dans le versement secours. Sani, Kingasani a évoqué ça $300. Donc, on a combien 1251 et après, moi aussi, Kingasani $300. Vérifiez la comptabilité. Kingasani Amati. Kingasani. Réclamation. Comptabilité. Est-ce qu'on peut continuer? Estamos a favor de Jesucristo y es una constante evangelizo y otra demanda verela y la cara de Jesús para cualquier se llama demanda verela. Amén. Vous voulez dire la bonté? Munakumbwase ye mwana velela tufukamane muvutule funda la matondo kwa beno batatu bandongo munanke balu tukebele fukudia mvimba tuwa kisimukia tuizidi mzoya nzambi mzoya vauka muwelongi dina mkuta kwa betu pasi twasadila dio twavulukila dio mpe Zulu ikunda kieno toto ulama Beto katone kulusonga kumena munza. Beno tumeneza ba mena munza. Tala zinvita, tala lufua, tala malade. Malema pe makote le munza ya mvimba. Beno insadisi munantamwa mpasi Luiza la tusadisa. Banzela Afrika
banjela Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola, banjela mama, banjela Mbutazadi Bundu, minkuikizi yeminde mikuikila, banjela kwankangu kotanga mu Yerusalemi, yenkangu vaikanga ku Yerusalemi. Vaika kungane landa program sesidi kunima to viten tu la sala manima la kensa sombo le onze la kalepi muna zola kwange se yemwani mwanda belela. Amen. Na Kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso mama atei biso kitoko oyo za kolakisete tangu ya tata Molimo Santo oyo ekeke ya mine eza na maboko ya tata Molimo Santo tokozela lisusu te pamba te tangu ayaki ye alobi nga natindami kotindama na nkolo Yesu oyo balandaki babikaka misala na ye kufaki te tolandi mbotama ya papa Kulutu na misala na ye oyo tuuti koyoka etumba munene me bango balongi na bango misato papa Kisolokele, papa dia Longana, papa dia ngenda kuntima. Pona nini loposo mwindo asepela. Tango ya tata Simo Kimbangu bakangami, banyokwami, bamoni pasi. Pona nini likambo yangu eva na kati na biso kende pai mususu te. Tango ya batata na biso bango babimisi lingomba eke mokili mobimba pona nini likambo yango ekende pai mususu te etikala libela to yango tolobi bango balongi tango na biso balobi totonga Yerusalemi ezali chance na biso ezali mboka batata na biso babota oyo mokili mobimba bakoya awa baya kokuta ngo eza ya kotongama nde bapesi biso ntango bavolontaire toye et c'est vrai makambo eza koleka ebele me nga lokola nayebi ntina likambo naza kobanga te nga nayebi ke Yerusalemi ekotongama makambo mosusu ezali mabombami papa alobaki na nga papa Mfuma Mbanza alobi okosala 5 ans okozala na difficulté mingi mpona misala kotonga papa Mfuma Mbanza atikaki biso le 16 août 2001 nakanisa le 16 août 2006 5 ans. Alors ngana lobi 2007 démarrage malgré oyo alobaki na ngai eza kocontinue mais kosila tozomona lokola toza kotonga te toza kosala te mais eza itumba tobundi biso nyonso tozali kobunda itumba wana ya 5 oyebi eloko nini eleki na kati na lingomba lobi peut-être nalobaki ete tokomi na suka nzambe akosepelisa bana na ye
soki tosalaki conférence internationale mpona kolakisa na mokili mobimba misala ya tata Simon Kimbangu. Elelo tolobi ke tolingi tokota na likambo monene ntango nayaki na Kinshasa nayebisaki bino makambo ekomi pembeni. Mama akomi na porte ntango mama akendaka na bilanga to na zando to wapi na kifunda na ye jamais akokisa kifunda directement na ndako par hasard. Oui, mais mama nyonso mwana azwi nano mopepe na veranda na porte akitisi na pemi ndio akokisa kifunda na ye na kati na ndako. Kuna ntango wana ekuti na ndako bana basepeli babandi kofungola kotala eloko nini eza na kati. Ebiso mpe lokola bolamo batata basaleli biso kosepela ezali yango papa Mfumalongo aza koloba ete balinga te tokolonga. Okoya na papa Mfumambanza butu ata eumeli tongo ekotana. Maloba ya Nzambe elekaka te ekosala. Ntango papa alobaki na ngai ya 5 ans tala mosala otikala kobunda nango yango yo e na vivre yango mo ya lelo tozosala ndire tozosala te tozopesa ndire tozosala pesa te mbongo ezokende kuna ezomonana te ezosala mosala nini nayokaka na ngai. Me lokola papa alobaki na ngai likambo na vandi nazokotala me nzela soki efungwami kaka otia kale ya nzete lokuta okotia kale ya ndenge lokuta otango ekoki. Ngape naza na susi mingi ndenge bato baza kosufrir benga nalobi mpe mbongo mosusu te oyo kaka ya mike eza na maboko na biso yango wana pamba te motuna ezalaki ndenge toyebi likambo ya Yohane oyo aumelaka bayekoli nyonso ya Nkolo Yesu babomi bango me ndeko na ye akufaka te azalaki na boloko ye nde amonaki Yelusalemi ya sika euti likolo eza kokita komona ke na 56 ndako oyo bato bamoni yango Nzambe afungolaka miso. Tempelo oyo tozali na 56 euti likolo eza kokita bato bamonaki yango bamindele mpe bamonaki yango babengaki manœuvre de Kimaza batindaki bamilitaire mpona koya kobombarde awa esalamaka te. Tokomi na 76 papa Mfumalongo alobi fondation ya ndako yebandi basali motuna ya papa Mfumalongo euta likolo ekita ye totonga tosala na maboko totonga tosala na maboko po soki otongi te osali te mapamboli eza na yo te mpona nini euti nango likolo ekiti me na mabe na biso Nzambe akolimbisa biso na misala oyo tosalaka esoki topesi te eske kombo na yo eza ya kokomama libanga omemi te eza ya kokomama osalaka eloko moko te eske kombo na yo ezali na Yelusalemi yango tomipesi botongi ya Yelusalemi batata balobi biso tokei nakanisa lobi nayebisaki bino na 5 mois toza na foto ya bango misato batelemi bakomi kintu wati bauti ndako Nzambe babimi bazokende papa Kulutu atelemisi bango abengane na kokende liboso ntango ekoki nalingi nakende nanga nakufa bafu baloba bambuta tokende na ndako awa te
papa kulutala akei papa mfumalongo alandi yo alobi yo papa mfumambanza ndio okotikala oclôturer soki tokei kokanga likambo mais totiki bino na kati ya mabonde programme oyo totikeli bino bosalela yango soki bosaleli yango te 300 ans ya pasi 3 siècles ya pasi mingi bazali bakoko bakufi pamba bazwi eloko te batata bamama bakufi pamba bazwi eloko te biso bana mpe pasi toza kolandanga yango wana eloko moko ezali te bomengo ezali te miso ya kokufa mwa yo oyeba ezali te oyo ezali ke okufa ozala bomoi na kombo ya Nzambe likambo ezali ya kitoko kati na yo pamba te arekipere yo mokili ya sika mboka ya sika ntango koya okomonana me soki osaleli te Nzambe awa ntango mokili ya sika koya mboka ya sika eske okokota lelo soki tolobi tokosala lisusu mabe te ou bien tokonyokola lisusu bato te. En tout cas cette fois-ci tokangi likambo mokili mobimba kamwe koumela te accident boye na boye ba malade nini Nzambe akobungisa biloko nyonso kembo na kembo bisengo na bisengo yango papa manor papa dangela bagete esika bino bokozala bokosepela menga na kozala te bisengo wana yembo pesa ezali kamba molimo bake kobongisela biso soki bomoni tozali susu te biso misato toke kokanga likambo kosepela ezala mesika baza kotalela biso eske tosala totikaki bazosalela yango biye bazotosa mpe bazotosa te tosa na yo sala na yo Nzambe alobi likambo ekosalama ekoleka te lelo tozomona pasi etangama ke tokomona pasi oyo ezali periode tokoloka Nzambe azali wapi po mutu na mutu Nzambe azalaka epa na biso okuna bakoloba Nzambe azalaka epa na bango keka ndenge wana mais vérité ekoyebana Nzambe azali wapi na kati ya bolingo mpe misala tosilisi kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Espérance Vovo, Nautina Kinshasa, dans la paroisse des Christérois, commune de Kassavou. Bon, oui, est-il vrai que c'est pour la première fois d'être en Kamba? J'ai été invitée par ma belle-sœur. C'est pour cela que j'ai profité de venir en pèlerinage et assister à la fête. Parce que j'entends parler d'un Kamba et je n'ai jamais été ici. Mais je dirais ceci que
tout a été bien passé en conclusion. Oui. Oui, ça, je l'ai déjà partagé aux responsables qui m'ont accueilli. Nkamba, bon, moi personnellement, j'ai pensé qu'Nkamba, c'était un milieu qui était très sale. Or, il fallait arriver là pour comprendre et vivre les milieux. Je peux dire que c'est très propre et les gens sont très accueillantes, sont aussi très disponibles aux travaux. Et simple, au moins il y a l'égalité entre les hommes et les femmes et les petits-enfants. Oui, ça je peux le dire, mais au moins que cette voix, parce que c'est une voix intérieure qui appelle l'autre, qui appelle les gens. Moi j'ai été interpellée par une voix, alors celles-là aussi seront interpellées par d'autres voix intérieures, mais je les invite. Vous avez un dernier mot à dire? Pardon? Un dernier mot à dire? Je n'entends pas bien. Bon, en conclusion, je vous félicite et bonne continuité à votre travail. Donc, allons toujours de l'avant comme papa avait dit et tout le monde le souhaite. Je souhaiterais que vous puissiez aller de l'avant par vos travaux, par toutes sortes de travaux que vous êtes en train de faire, surtout par les prières de chaque jour. Est-ce qu'il y a un mot d'encouragement que vous pouvez adresser aux Kimbanguistes, parce que vous savez que nous ici, nous travaillons sans vache mère, vous voyez le tissu que nous sommes en train de faire. C'est à partir de là qu'on va effectuer les travaux, qu'on va finir aussi les travaux. Bon, pour les Kimbanguistes, je peux dire que bonne continuité, comme je l'ai souhaité à tout le monde. C'est à l'église que je suis en train de souhaiter, non pas seulement l'église, mais l'église c'est les gens qui les forment. Oui, j'encourage les Kimbanguistes qu'ils fassent le mieux possible de bien continuer leur travail pour aller de l'avant. Maman, oui, la fête est volontaire, mais bisous, volontaire et outil France et donc tu comprends et bimeli ndengeni. Volontaire et bimeli nanguya ya papa. Yé moko mutatindaki mutu po ya kosala musala kuna na Europe. Est-ce que la volontaire osaka yo moko? Te tozali ebele. À peu près quand même. Vraiment na moni fête leki kitoko. Bana to yaki fête ezokoleka bien. Toyebi te mikolo oyo bato bana pasi mingi mais vraiment mbananga liboso na ye me fete ya kitoko. Message ya papa pe oyo passé pour na biso ba volontaire ezali ya esengo ya malamu. Na ba volontaire likambo na komemela bango d'abord na komema ba image nyonso esalami awa. Na maloba ya papa ndenga lobi bango mo bakoyoka na matoi na bango bakomona na bilili. Pende biso lokola direction ezali awa tokolanda o nyonso direction ba biso to sala yango nde to landaka to salela biso moko te to landaka ka direction seke na biso ngai na li présidente na ba membre na ngai o batikali kuna to kokisaki kamwa eloko to kangsaki kamwa eloko yango ba délégué ngai na ya pona ya kosala musala na li ngai moko me na zo représenter bango batikali kuna. Merci beaucoup, maman. C'était un temps sous du Cambo Baxizai, le colo. Et là, on a sengi kaka, merci mingi pambate. Tous la volonté makasi ya kosala musala oyo. Biso to utaka na mboka misika et loko zo boma biso ndezali billet to yelaka. Soki nzambe akoyoko bongisa na bambulo oyo koya. Billet na biso soki kitika mwatalo ndenge na yenga imeko na ozala ngai moko te peut-être 3 4 5 nde vraiment ekozala esengo mingi po tosala musala oyo kitoko kamote. Merci maman.
kozwa coupe na ye. La Kinshasa, Bongolo Motaningisi, il y a 10 000, bon, sous 3 000. Allez, Bongolo, après c'est 10 958, il y a vos enfants. Ça, tu vas voir. Communal, yo. Bongolo, 3 000. La Kinshasa Mobimba, champion des champions. Dollar, la France. Voilà, c'est pour la France, maman Zaina noté, maman Tétis. Il y a ce coup pour que c'est la maman France. Oui. Kassavoubou, 3 864 $. Kassavoubou. Kassavoubou, 3 864. Vous le voyez. Papa, le 2009, il faut qu'on a 6. Boukama, 3457. Binza, 2031 $. Bandinga Sobo, il faut que tu aies. C'est maman colonel. Nangola, Marguerite Kamezwaki Bango, Kabinda, Baye quand même na 1420. Bango, c'est deuxième Nangola. Kabinda. Marguerite Kama, mais Bassali quand même est fort. La Congo Brazza pour le gagner, voilà, Pointe Noire. Pointe Noire. 1215. Pour les amis Balé, la Congo Brazza, Zali Brazzaville avec 1038. Brazzaville. Bon, là-bas, Congo, 1000 Balé. Matadi, 1086. Premier à Bakongo, Matadi, avec 2009. Et puis deuxième à Bakongo, Ezaline Kamba et le Sélène avec 769. Deuxième à Bakongo. Yélou. Déjà dans ma Congo. Bon, protocole, on dit ça dans la photo. Le 8h en Kamba Jérusalem, Natina Mbotaba Papampouloutou, groupe de volontaires kimbanguistes.
esengo ezali nini nde mboma te bozwi coupe? Esengo na biso na Ngaliema tosepeli mingi mpe tokozonga susu nsima te toujours en avant kwa mbuta azalaki na susi ya coupe loko tozwi yango tokozonga susu nsima te soni ya papa komini ya papa ezwi coupe mbala oyo boye. Merci. Sina yebanga te komini na bino ezwi coupe. Makalisi yanga nazala esengo mingi mpona komona ebele ya bakupe tozuo tondimaki te bavolonté bayokosala boye biso tosali likambo ekokamusa yango ye tata nzambe apesa biso mingi papa simaki mbangangai apea biso ya koleka ya koleka ya koleka. Kasi oyo eleki ozwaki coupe sikoyo mpe ozwi coupe secret ezali nini? Secret na biso ezali mabondeli. Secret na biso ezali mabondeli na misala mikolo nyonso tout derrière papa. 2009 olobi nini? Mama mpona 2009 multiple frappe papa alaki biso multiple frappe 2009 tokosala fois 10. Mama, pesa makanisi na yo. Pesa makanisi na mami, po mate ozwi coupe. Na sepeli mingi ndenge nazwi coupe. Mbala koya. Biso nyonso na Paris tokoya mpo koya kosimba coupe oyo. Na 2009 koloba nini? Na 2009 koloba nini? Na 2009 sona koloba nini? Na 2009 tokoya ebele tokosala mosala makasi koleka oyo ya lelo. Oyo tosali kutu lobi nde. Mama présidente, bobundi etumba sikoyo ozozongela coupe sikoyo esengo ezali nini? Toza na esengo ebele pamba te vraiment nga nalobaki ifo tozwa coupe en tout cas tobundaki. J'étais sûr que tokozwa coupe yango sikoyo comme papa alobi ifo tobakisa l'année prochaine 2009 tokozwa oyo ya koleka point noir ye. Mama Nyenza bubakeli coupe ani botele ko ba volonté yokele nsai beto normalement coupe sole tuketibaka ba Congo pe coupe ka ketibaka kaya ba Congo ka tubakiri ayo donc ka tamu na buma ko bashibu tubakiri coupe za zonto amu 2009 ni busa motu baka zole yoka Angola vie papa pesa makanisi na yo mate usiku Mbeng, inayekese kia kingi, kadivo, votubaki di kupu kiantete kukati kwa mbaza nkamba Eliselemi, tuyanga lele kadi, tuyidisonga salu. 2009, sila vutukadiaka salu kia Sita vutukadiaka tata nzambi bozole li, diambu kati fete lomba katata mwanda vile la, katu zibulu ila lusaku munu, bana balemba salanga basala, bana basalanga babaka diaka kadikina nzambe kutukabilanga betu mpekina tukukabilanga muntu vokabaki diko kalendisa kabila nzambe toma kanisene pe esengo ezali nini pamba te bozuku mama na ngai biso toza na esengo pamba te papa Kulutu azali volontaire epe ya commune ya Bukama commune mère puissance biso tokanie coupe l'an 2009 tokobima premier Bona kosepelisa papa Kulutu asepela ayebake yepe azali volontaire ya commune ya Bukama afutaka carte na Bukama yangwana totola sérieusement alors ba commune est belé pe ba province est belé alors to yebite suki secret wana donc sur salaki nyinto yebite teme bon sur terrain terrain nani ya bongo la okoma tata mwana pe tata bomulimo santo donc to ganaki tout le monde a en kamba donc bongo to bima san yongo donc ba msuso ba leki wana ba $9,000 a en kamba
biso tozobima sani yongo. Est-ce que bino moteki terrain bongolo te? Pardon, biso tokoteka terrain ya bongolo te, jamais tokoteka terrain bongolo. Ndenge bozomona bana bongolo awa, donc bolingo mutu berenyaka na kata bongolo awa, eloko ya liboso, et puis na bongolo riche aza te, pauvre aza te, mubanga aza te, jeune aza te, biso nyonso tozalaka esika moko. Partout totambolaka, donc partout tokomaka, donc famille na biso pena ekoma oyo, kaka ya bongo. Bukama alobi, Bumbu alobi, 2009 la kanisi bino mokozala te. Bazalité, eloko ya tutu. Bosani. Ah, mais omoni ekara ngo, mais oyo goya ekola tout fois 3. Ekari ya oyo mbaloyo, oyo goya ekola fois 3. Si on prend un chiteki bolobi, chiteki balobi ba on peut passer ya. Banani ilchiki, chiteki ateba bana base belé mais ameba bana classe. Biso to lukaka. Eba bana classe. La bini ni pone ba volontaire nyos oya bongolo. Abo pola ba volontaire nyos bongolo na sek ba merci mingi surtout eloko liboso na bolingo to zala kalango e continue kaka na bolingo wana. Donc batu ya masengi na mabe papa agogola bango soki ba kolima ba limo. Maman, est-ce que yebaki nkamba kozoku? Na yebaki te. Nzambe asali biso likambo munene lelo. Totondi na esengo. Na surprise oyo Nzambe asaleli biso. Mbaleko ya nakanisi kozala ya munene koleka. Kama nombo yango ndo eseli monte ndenge wana. Boza mukie. Tozali mukie mais tozwi monta ya $850. Kasi kwa na 2009 okosala ndenge nini? Na 2009 takosala fois 5. Pote to longa isusu koleka. To sepelisa tata na biso. Est-ce que bino ko longa matadi? Ya en tout cas maleko ya etumba to kolekisa ke nkamba nde mama. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Toza na sanza ya février. Mbotama ya Nzambe na biso. Oyo ezali biso ba volontaire. Toye kolela pe kosenga. Kwete obomisi na biso. Soki totali pasi na ba famille. Pasi na nzela ya misala susu te. Tala liwa ndenge eza kolanda. Bitumba ezali kosila te. Bamalade eza kosila te. Nzala mpe ezali koboma. Nyonso wana toye kotikango na maboko na bino. Pasi ya ndenge na ndenge etondi na biso toye kolela obongisi na biso. Toza na mamalade esi eumeli. Oyo tozali kozwela traitement ya babindele mpe bato mwindu kobika ezali te. Tolobaka ata tosimbami na maboko bato mabe bino nde boza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko mabe wana. Toyokaka motu pasi miso kingo motema maboko mokongo libu motima kolo. Mai te makila te tension de stomac, malaria, typhoïde, hémorroïde, diabète mpese, maladi ya ndeke na bamaladi oyo bakoko babela te, bacancer cardiaque, paralysie, opération. Tokomi na bambeli ya ndenge na ndenge batata na bamama toye komitika epa na bino tokobima pamba te kasi bokomisili biso bapapa eliki ezali toye makongo pamba te toye na babouquet de fleurs alliance sepelisa biso bana mpe basepelisa bino na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Centre. Amen. Amen.
papa merci mingi pamba te yo papa opesi biso privilège biso bana na yo ngai surtout mama nauti na mboka ya Paris mpona koya kolela na ntina bandeko na ngai batikali kuna ya solo papa obosani te mpasi na biso ya mikolo na mikolo papa kuna na mboka Europe yoyebi yango na ntango nyonso bandeko babengaka na telefone mpona kolela epai na yo papa kokangama ya bana na yo na mboka wana misala ezangi na mboka wana oyo babali papa baza kobota te makambo nde etondi ebele na mboka wana papa nitokoloba epai na yo nzambe na biso tomataka na ngomba na yo abule papa mpona koya kozwa makasi ate otondi mayele ndenge nini ate otondi malidomi ndenge nini papa mondela tomona yo lokopamba nzambe na biso toyebi likolo na te ezali ya yo papa nyonso epesameli yo papa simoni kimbangu kyangani papa kanisela biso bana Europe kanisela biso bana Europe papa mpona kati na biso papa toyoka na Europe mobima oyo tokoka kosala likambo kitoko na kati ya mboka oyo papa soki etindaki biso po tokende kozwa mayele kuna oyo baza kosala barestauration kuna oyo baza kosala baécole bainfirmière oyo bakomi bamédecin toke koyekola papa po te toya kosala na kati ya mboka na biso nzambe na biso bongisela biso et surtout bana oyo toboti kuna papa ya solo mingi bayebi kombo na yo te balingi mpe koyeba yango te papa bongisela biso bamama na ndenge toza koteya bana na biso papa bayeba kombo na yo munakumbwase ye mwana velela mufukamane muvutule funda lya matondo kwa beno batatu bandongo munankebale tukebele tukansuka tiye mulokoleki lulo lokola masumu tukwa malombanga kali tunavanza ya masumu ovilo ya onzo isumu mbangiza ntoto mbangiza zulu tulemvokela mubizeta tuba volontaire tangu yatunga Yerusalemi makande zindinga tutombokele tawa muna bisabo tawa muna minkunga bitilu bina tutalomba utuvukilenza kalivonza ina yavuvama ngolo za zingsi za kala musala salutiene kali babinda mane mwaibalwa kila nkatu fuilu kwa beta bimbevu kwa beta malema kwa beta utukwenda katutaka mwana lyakako kasi tuzevo mvuluzi wa iza mubeta inatulianchiki muna nkamba kwa maseneta mwizili kwange mama ikinkovela kieto salisa nguli zako salisa masemako salisa betu bajene twakalangolona na ngwi twatela matasalesale ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezo la kwanza alu wasilipo yeondwale mwana velela bikawa kalanga yetu tukawa kwa yelemfu se ye mwana velela amen, amen.
kotakwe no munzaza ungamula yena ebana Luisa kotakwe